belle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, merci, la confiance, vous continuez toujours tout ça, la Katina Bisso, Lélo, atelier pour parler plus sur enseignement sur le Ramon, le Cameroun, moi. Écoutez, pasteur, mon bon, l'église naïe, tu as été surpris, il y a un monde qui dimanche des Ramon, batté dans l'église de réveil. Et puis tout ça, un point sur Pâques, au-delà de ce là. Le lot, enseignement, tout ce qui est bon pour retenir la fête, il y a Pâques. Voilà un peu le condensé. Il y a Masson Abisso, tout cela, n'a pas le lot. Cassi, cette émission est dédiée en mémoire pieuse du pasteur Jérémy Dibou qui nous a quittés depuis la semaine passée. Donc, vous avez qu'il y en a, Nengi Matanga et les Kaki. Donc, voilà, maman Nicole Dibou. Donc, courage, les avis. Et ils ont continué. Et puis, mention spéciale à Mami Moussungo depuis l'Autriche. Et puis, de sanité, sa copine, Mami Mouté Manaye. Mami Apuka. Et puis, depuis Evry, mon conseil Evry, Teddy Nongala, on se va brancher. Mais, de l'animation de la Bisso. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Bosco. Voilà, c'est pasteur Elière Tondo. Auto soyez n'a pas le lot. Bon, les autres pasteurs. Voilà, tu vois qui est surpris, il y a vraiment dans la carte, il y a église, aux églises de réveil, il y a la carte de Nabiso, Baté, il y a le Camotel Bongo, Ramon. Le dimanche du Ramon, laissons nous trop retenir à Patrick. Bon, merci beaucoup pour la parole, Papa Bosco. Le dimanche de Ramon, nous avons surpris à comment l'église a réveil. Et un pasteur a célébré le dimanche de Ramon. En réalité, il faut dépendre de la conception de Moutona Moutou. Dans la carte de la Bible, il y a le rôle de l'ébalement pour Monene. Pour Moutona Moutou, il y a la quota pour épouser. Oui, quelque part, tu as le baquet, tu as comme imiter ou comme un nom. Vous aurez l'église catholique? Non. Nous sommes tous les catholiques qui ont été les catholiques qui ont été en réalité, dimanche de Ramon, il y a une image de l'église catholique, mais c'est une réalité où Christ avec qui. Comme étant des chrétiens, qui ont toujours marché sur les pas de Jésus, tout Bengami y a imité pas à Christ. Donc ça n'a rien à voir avec le dimanche de Ramon par rapport à l'église catholique. Non, le dimanche de Ramon, ils ont image de Christ, ils ont événement de Christ. Ah oui, et pas une Salamaka. C'est un rapport, il y a le lingue dans concevoir où ils allaient doctrine chrétienne. Le lingue dans concevoir où ils allaient Yesu Nangai. Donc par rapport, il y a un lingue dans la zone sur l'encolo Nangai, na célébaka yango avec les Ramon. Voilà, Nini, tu peux retenir comme leçon le dimanche du Ramon. La leçon est tellement ébellée, mais ce qui peut permettre de faire la lecture. Voilà, tu peux sur une minute. Merci beaucoup. Tu peux qu'on soit dans mon candidat dans Luc 19, tu vas dire à partir il y a 29. Bible lobby, lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous y trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les déclarez-vous, les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'agneau, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'agneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Il amenait à Jésus l'agneau sur lequel il jetait leurs vêtements et fit monter Jésus. Comme leçon, nous avons la grâce, nous avons un texte biblique, nous avons une leçon à 4. Donc, le professeur, il a une grâce particulière au Nzambe à Salanga. Donc, comme le dimanche de Ramon, nous avons une leçon au Nzambe 4. Nous avons comme première leçon, Balobi, Yesu, na mukolo wana atindi baye kolinaye bakendi
kokuta mwana moko ya mpunda bakanga. Donc on ne peut pas jamais parler na Pâques sans qu'il y ait sur la libération. C'est pourquoi configuration ya Christ na premier élément tant azotinda baye koli abi bokokende komona mwana moko ya mpunda bakangai bokende bofongolai bokende bofongolai. Donc comme première leçon, chaque fois que Nzambe alingi akangola a utilisaka basali na ye, les disciples étaient comme basali na Yesu Christo oyo batinda maki pona kokende ko détacher, comme nga aussi comme serviteur de l'Éternel na dimanche alléluia Ramon na utilisé que l'on a jeté là comme disciple de Jésus pona kokende ko détacher l'agneau to mwana mpunda oyo asaki okangama. C'était ça un peu la mission auto na première leçon na biso to koyeba ko partager. Donc on a 4 na oezali première leçon et que le sur l'envoi. Chaque fois qu'il y a la Pâque, Dieu envoie ses serviteurs pour la mission, il y a pour détacher ba oyo nyonso bazali lié. Na deuxième leçon, balobi ke anyo yango azalaki attaché. Donc azalaki ya kokangama. Jamais to koki kobeta li solo ya Pâque. Ceux qui to beta li solo ya délivrance té. To beta li solo ya libération té. Pour ezali fait ya libération. Yango wana lokolo ezalaki Pâque. Et c'est là que Christ a configuré image. Il y a mwana moko ya mpunda oyo bakangai. Donc na kati ya fait il y a Pâques, tout serviteur de Dieu oyo ayebi Pâques malamu akobondela Nzambe de manière que mosala oyo koleka na semaine wana la délivrance ezala part na yango. C'est comme nous avons fait pour participer dans le service à la délivrance parce que mwana ya mpunda wana et là qui va détacher. Qui sa ezali Pâques. Jamais tu peux fêter Pâques sans que moi n'empunda à la détacher. Jamais tu peux fêter Pâques sans que tu vas la libérer, tu vas la délivrer, car c'était ça la mission de Jésus. On a utilisé la deuxième volet, il y a leçon na biso que moi na yango ya mpunda azala ki akokangama, il faut pas qu'il nous détacher. Donc on a Pâques oyo comme étant pasteur et comme tous les pasteurs, dans une mission ya ko détacher bana nyonso ya mpunda oyo bazali. Ça rappelle troisième leçon nanga comme na oezali na dimanche de Ramo balobi so lobi tango bokokende bokomona mwana ya mpunda yango bakanga ye mais moto moko na mateli ete parce que nga naza na besoin na ye eza image ya sainteté bato nyonso Nzambe alinga a travailler na bango a obliger bango via sanctification. Mwana mpunda o Yesu akomata et que kozala mwana mpunda nyonso te mais il faut azala ono ba matela te. Image moko ya sanctification, image moko ya sainteté. Eloko nyonso Nzambe azala na posa a travailler nango, a utiliser yango, a obliger yango e bangai. A obliger yango e marcher la sainteté et marcher la sanctification. C'est pour cette raison de Yesu tangalobi bokokuta ye qualité moko. Bokokuta nanu ba matela été. Donc qualité ya nanu ba matela été, eza qualité ya pureté, qualité ya sanctification oyo moto nyonso oyo Nzambe abengi oyo Nzambe alinga tambola naye. En tout cas Nkolo a obligé ka qualité ya sainteté, de qualité ya sanctification. C'est pourquoi Nkolo lobaki na baye koli bokokuta ye no ba matela été. On est là qui troisième leçon. Na pe ça rappelle quatrième leçon, tu na pe ça rappelle quatrième leçon na o ezalaki mwana wana ya mpunda Yesu lobi tango boko kende azana bakolo na ye mais soki batuni Yesu bengi bango ba quelqu'un soki batuni boloba na bango maître azana posa. Or mwana mpunda wana azaki ya Yesu te. Yesu pete mtabande ko bokola ye azalaki ya batu mais mukolo wana Yesu alobi abengi bakolo na ye ba quelqu'un. Donc baza bakolo nete mais ngande mutu naza mukolo na ye po alobi boyebisa ba quelqu'un maître. Donc bakolo eloko bakomi ba quelqu'un Yesu akomi maître. Tant que tout tant que quelqu'un ko tout na bino boyebisa quelqu'un les maîtres en a besoin. Donc ngande mukolo Papa Bosco ndingo mona ka batu boye bazala ka batu ya Nzambe. Ata mwana na ningo botayi ata banonga na boti baza bana ya Nzambe bauti ba Nzambe yango jo
même temps bana bakufi donc baye kotuna ye mais je babaki ni nzamba pesaki nzamba zo donc son nzamba pesité ata quel que soit moi sinon mobali basangani ba concevoir donc nzambe mutapesaka donc mutu azalaka eloko ya batu ya nzambe boloba na bango le maître en a besoin donc nga yesu nde maître na bango donc batu sengeli bayeba ke baboti na bango bamama na bango bandeko na bango baza na bango bato babokolaka bango même kolo na bango ya solo ezalaka yesu yesu nde mokolo na yo oyo bokolako tata na yo mama na yo ndeko na yo oui bango bato bazobokolo mais nkolo abengi bango ba quelqu'un mais ngai nde moto naza maître donc ezaki eloko moko ya motuya to leso moko ya motuya oyo Christ apesaki na bayekoli nayebi te ntango mosusu bayekoli mpo na mitunaki mais comment eloko ya bato mais ozoloba ntango bokokende boyebisa mokolo nango ke ngai maître naza na posa nango epe yesu abi mokolo te mabengi yango quelqu'un eza bister ntango mokolo abengaka biso ntango mokolo azalaka na besoin na biso tolakisaka na mokili ke tokomaka ya ye toza koappartenir na ye. C'est pour cette raison nkolo esengelaki azwa mwana wana ya mpunda po besoin ezalaki à cause ya besoin nde nkolo akotinda bazwa ye nzambe ntango akomaka na posa ya eloko ya moto po atravaille na ye asapropriaka na eloko wana lokola ezalaka ya moto te ata mwana na boti lelo soki nzambe lelo aza na posa na ye aza prêt à traiter nga modèle akoki kotraiter nga po arécupérer eloko na ye po eza ya ye le maître en a besoin à cause ya besoin nde nkolo akendaki koluka responsable na yango. Par là on comprendre que basali ya nzambe omonaka nzambe soki aza na posa na ye eke nzambe alingi asala na ye mosala des fois même bino bano bobutama na ye o comprendre te même yo mobali obala ye même yo mwasi o comprendre te ke moto oyo nga na zwi oyo aza moto angani nzambe atretaka biso lokola biloko na ye donc toza kovia bato te toza ya ye moko oyo asalaka na biso oyo alingi yesu asali na mpunda wana eloko oyo alingi posa oyo alingi sans tenir compte ke ezalaki na bato mo azala oboko na ye à tenir compte na bango te à se présenter lokola responsable. Il y a des problèmes oyo des fois tozwaka na kati na vie omoni ke lokola nzambe aye kobotola eloko nzambe akoki kobotola o mwana na ye akomisi instrument na ye nzambe akoki kobotola o mobali akomisi instrument na ye abotolo même mwasi akomisi instrument na ye donc ntango nzambe akomaka na besoin na ye aza na posa ya biloko na ye aza na posa ya bana mpunda na ye en tout cas atraitaka bato nyonso lokola bakeleke lui c'est atikalaka responsable. Voilà, Nabilo Solo Nabiso, donc les sommes sous continuer prochainement, mais en est qui na début à émission Nabiso, c'est pour la toute première fois à Tokutana, l'homme de Dieu, église de réveil, je précise bien, a parlé sur le rameau, donc Bino Badoula Nabiso à travers le monde. Donc vous êtes surpris même de nous, pasteur Azako Té Abiso, par rapport il y a Maté Abiso, il y a Popa Lelo, mais pasteur Nana Ibanan, tant on joue le bango, puis Nebo Barolo, Tinandoto, Nzamba Lubelio, Ponato Tiabou. Ibanan Ndengeni pour que Binokat église de réveil, bon, on a sanctionné, pour qu'on appelle la blog la corporation. Le problème est ça, il y a un problème à grâce. Pour le moutona, il n'y a pas d'ensemble, il y a pas décortiqué, il y a pas d'ensemble. Donc, il y a la monotonie, il y a tata na biso baté ya kabiso. Non, Saint-Esprit a ça esprit la diversité. Mais on voit pasteur rebelle. Non, pasteur rebelle par rapport il y a message. Par rapport à l'association, vous avez ah non non non. Après c'est nous on va le que tout ces pelara Ramo Mandala là mais bino yo na kati église Ozo Kamba bandiango. Ngai na bandi yango parce que c'est la parole du Seigneur. Et loko o ezali lo bananzambe to ko photo longola yango na ba critères ya ba paramètres ya ba tendance. Totika parole de Dieu, etika la parole de Dieu, était ya ma parole de Dieu. Iloba ezali loba ya mutu te za ya nzambe. Batu moko te boye bakoyi ko s'approprier nango, bazwa yango ba tiela ngo bibeko. Po eza parole ya mutu te, eza ya nzambe.
nakoki côté yango na forme nyonso molimo centre meninga pour esa parole ya nzambe esa parole ya représentant l'égalité c'est la parole du Seigneur. Voilà, on a bien pasteur Elier Motomboki, donc il va passer la nation à travers le monde. Vous avez la moto, vous avez la, vous avez makambu. Tu vois, vous avez makambu. Combien vous avez makambu? C'est-à-dire, vous avez la tête, tout le monde a vu non. Vous avez la solution, vous avez RSC, bon, un mec, ils ont côté. Jusqu'à là, nous travaillons dans le document SEC. Mais pour le moment, dans peu de temps, nous avons F90, nous avons une personnalité juridique. Donc, comme étant, parce que la communauté, ma parole, c'est c'est pourquoi tout ça, la démarche déjà personnalité juridique, document national déjà dans le ministre. Donc, d'ici là, mais F90, ils ont déjà. Mais pour le moment, en tout cas, dans le voilà, donc, parce que la raison, vous avez naza motomboki te mais eza par rapport ya vision nanga naza nango par rapport ya makambo nazo linga na sala ezosenganga naza na personnalité juridique nanga ya nga moko mpona travailler na la ministère nanga. Pasteur, tout pour venir comprendre nous besoin pour la toute première fois na peut-être pas na bango na bandako na bango ba comprendre pasteur Elier Ndemini. Est-ce que c'est un prophète, c'est un prédicateur simple, c'est un miracle à Sanandou? Pasteur Elier, c'est un envoyé de Dieu. Mon tindami Nanzambi, serviteur de l'Éternel. C'est tout. Tu vas te quitter nous attend. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il s'arrête? Na travaille avec la diversité à Saint-Esprit. Donc ngai soki oye place non ça va service nanga ndenge nyonso molimo na nzamba kamba kanga tokenda. Soka kenanga na mai na kena mai. Akenanga na mafuta na kena mafuta. Akenanga na parole kaka simple na kena parole simple. Akenanga na imposition de main na kena position de main. Na ndima ka Saint-Esprit lokola esprit de diversité. Donc on a croyé qu'il y a une diversité, il y a une opération, il y a Saint-Esprit. Donc on a colobake, on a la grâce et la délivrance, on a travaillé à ma casse la délivrance. Et bah Domingo bah yebi pasteur Elier, na niveau ya Bumbu, bah yebi pasteur Elier, c'est un homme qui a travaillé à la délivrance. Vie n'a pas c'est la délivrance. Voilà, pasteur to Couture, to profiter de l'occasion avant de chiter dans mon hôtel Bongo. Mystère à Pâques, le lopé m'a vraiment révélé, mini penza bino asel nzambe, puisque vous avez une mention vraiment très importante au tel bongo Saint-Tété, donc le tout le monde a marqué un groupe comme belé, un côté à côté belé, mini penza quoi, il y a un côté côté à la tête. Ah, na côté lingomba ya batu ya nzambe na kokino kozula ngo kisina makao ye mukolo na ngoti na nene. Est-ce que makambo eza solo beza solo te na ya bino mingi bokoti na makambo na na makambo na te banda kande ngo apole be kuma solo ba wi ka nzembo o soki gege na yi makambo banda kande na yebi kuti makambo na te lingomba eza ya nkolo mukolo lingomba ye moka zo aswa lingomba na kisi lango kisi ye moko mukolo lingomba zo lango kisi denga na kisi lango kisi ndako tout simple représentant simple envoyé atininga ka kotinda siko ye moko mukolo lo eza lokola mutasali boutique azwi boutique ne kisi te yo mutu bachi oteko kisi lango kisi jamais nous devons reconnaître que mingi beaucoup na kata makambo nazo yoka bongo menga pe nazo kaka nazo na ba preuve atabo ba gege ozo na nazo yoka kaka mais nazo na ba preuve mo na juger pe mutu te na condamner pe mutu te po nazo yoka donc juger te est-ce que na juger on a les kamni nazo yoka kaka nazo yoka ba nazo ba boye o azalaka na kisi bazwaka ba kisi na yoka kaka mais nga na kamwa ke musala batu ya nzambe ba ke nizula mokisi na kamwa ko mukolo musala ye moko azali obligé ba ke l'œuvre prospérera entre ses mains ye moko akoli sa musala na ye na maboko donc nizula mokisi par rapport à quoi les maîtres comme belé pasteur nga na tuna la question moko so satana zo tindila mutu bato bongo nzambe satana oyo akela mutu te atinili mutu moto combien de plus forte raison nzambe oyo akela bato yesu azaki l'homme de foule hein? Et puis papa Bosco faut ça la très attention pour lelo mutu nyonso yo azomata ezokoma synonyme ya kisi yango wana era moko nzembo ya kisi wana na otelemela mingi pour lelo batu nyonso soki on peut glisser kuna bon eza ndenge wana te eza bongo te par rapport papa Bosco po ezokoma ne nzembo soki ozomona pasi oza na nzambe soki obando sungama babando soupçonner
bato baza 10 nzambe aza na yo bato bakomi 100 tozomoni clair te donc lelo tout bazomona clair te baloba balobi na bango nalobi na oke komi nzembo ozoyemama na kisasa donc balobaka eza penda kosamba te mais nalobi na oke eza nzembo ezoyemama na kisasa bato nyonso baoyemba ngo voilà pasteur Elier Tondo mpona bandeko bazolanda biso okosesa bango nde nini par rapport esprit ya discernement bayebaka esika na tie lokolo eza ya malamu to mpe esika nazotya lokolo eza ya malamu te molimo na nzambe asulaka biso c'est ça lisungi oyo eleki balisungi nyonso molimo na nzambe apesaka biso la révélation le bien peuple sans la révélation est un peuple sans vie moto aza na révélation na nzambe aza na molimo na nzambe soki akoti na esika oyo nzambe aza te molimo na nzambe aoyebisa ye ke place oyo nzambe aza te tant oyo tokomi eza difficile oyeba wapi ya nzambe wapi ya satan po bamiracle mpe ya nzambe na ya satan na defo ezaka confusion po so tobi tozonga na bible moïse abimisa nyoka bamagicien pharaon mpe babimisa nyoka donc defo eza difficile ya koyeba miracle oyo ya nzambe miracle oyo ya satan mais du moins saint esprit akoki kosalisa biso ayebisa yo ke place oyo eza place ya malamu so saint esprit oyebisa biso ndenge nini po saint esprit mpe tozomona ye te eza esprit déjà saint esprit soki akosalisa biso ndenge babosiko molimo na nzambe alobaka na bandoto nzambe alobelaka bana na ye est-ce qu'il n'y a pas de pratique oso omoi mpena telle pratique vraiment eza mpena ya nzambe te telle que pratique nini te nazotuna yo nde osalisa biso toyebana na yo bapratique ezali ebele oyo de fois aussi tokoki kotala yango na lumière ya parole de Dieu ezocorrespondre te mais faites attention dans sa makolo kuna boye sake mbongo ebimi parce que biloko ndenge wana boye toko bapena que c'est biblique bana nzambe bacomprendre nzambe asalaka mais satan mpe aza koimite kaka na mabiracle oyo ya nzambe azobimisa mpe oyo ya ye mais du moins ngai nasengi na bato babondela nzambe molimo mosantu aoriente bango pour ne pas na banda kojuge bamiracle ya bato wana asali boye wana asali boye peuple ya nzambe toza na temps ya saint esprit babondela nzambe akoyebisa ye place oyo te place oyo te jamais nkolo akoki kotika baoyo ya ye bakende na esika oyo ye aza te te esika oyo satana azorene donc peuple de dieu toza na temps ya saint esprit ya la révélation du seigneur bobondela nzambe arévele yo ke place oyo te place oyo te place oyo te. Voilà, pasteur Tozokoba na masona biso ka minute to kabona mais tu ngai pour ça biso par rapport à Pâques on doit célébrer na mikolo oyo dimanche de Ramos on célébrer quand mais chemin de la croix tout le monde qui en côté donc oyibinda na catholique côté mususu boy yango finalement j'en ai passé na yibinda na catholique te tout ça la semaine mobimba biso donc tant que célébrer dimanche de Ramos directement au Kotaki na semaine sainte, semaine pascale. Lundi, mardi, mercredi, tout ça là qui n'a pas de délivrance, il y a somme au niveau de l'église. Nous avons vraiment à visiter Kibiso et nous avons parlé avec jamais pour commettre les solos à Pâques. Ça qui tout ça pour commettre les solos à délivrance, les solos à libération. Raison pour laquelle. Mais souffrance, la passion de Jésus, vous levez la montée. Oui, la passion de Jésus c'était lié à quoi? Pourquoi il se forme on a passé? Comme on a passé pour ce cas. La passion de Jésus avait pour but, avait pour mission de délivrer l'homme. S'il faut parler de la passion de Jésus, s'il faut parler de la passion de Jésus, il y a Jésus et l'église, non? L'église du Seigneur. Papa Bosco, l'église du Seigneur, je parle de l'église du Seigneur. L'église, il y a un Zambé maintenant. Le fondateur, le tout-puissant. Quand vous voyez l'église, donc vous voyez l'église en Zambie mais au quotidien au quotidien l'église en Zambie mais elle a représentant dans mon gars représentant dans son camp ça va être un colo des services du Seigneur voilà bande bazola na biso ba mami ya puka oyeso ko kete o bakala mami musungu ngoboka ngate to retenir nini pasteur na Pâques bande bazola na biso mystère mobomba moizani Pâques abimisi biso ba très belé
l'idée générale ou l'idée géniale, il n'y a pas que c'est juste la délivrance. Et ça, Adam et Ève, bakoyi na Eden, les conséquences yaki de soumoye, mutakaboni na nzambe, pasi ekoti makambo yaki, makambo baby. Muto sengeli akufa za la juger. Satan a récupéré qui clé à se diriger. Il soit pas la jamais dans le peuple oyaye, il faut oyaye et comme la possession à il faut signer aya andi ma passe andi ma kokufa pour a délivrer biso à longo la biso na maboko na Satan. Donc la Pâque comme thème principal naïe, l'idée principale naïe que Christ est venu pour nous libérer biso na maboko na Satan. Pas que Azo Kenikaka non seulement pour la libération na biso, mais Azo Kenipi pour la fête du pardon. Nkola ya kikokufa koto za kolingisa masumu. Parce que l'unité qui entre l'homme et Dieu aye kozongisa biso. Babengi yango pe fête ya réconciliation. Aye kozongisa biso na contact na Nzambe. Babengi yango pe fête ya espoir renouvelé. Tozaki suna elikiate parce que Satan a dominé ki mokili. Mais nkolo aye akufi elikia ezongi. Babengi yango fête ya kitema izolongo la biso na ba condamnation selon Romains 8:1. Donc pas que pe azaka kana angle kaka ya délivrance mais azaka na ba sous-branche oyo azako régner lokola pardon, lokola réconciliation, lokola l'espoir renouvelé, lokola fête ya kitema, lokola fête ya libération. Donc pas que azana ba place ebele oyo azako occuper na kata ya bato. Voilà, pasteur comme na suka mais un mot particulier na ndeko zolanda yo to éviter soit dans le Japon, peut-être soit aux États-Unis, peut-être soit au na Congo, na Angola, en Afrique du Sud, na Paris, na Autriche, ni niveau ça ne ko azulanda. Bandeko noso bazolanda ngai surtout na ba chrétiens au monde entier tozali kokanisa na ko benga ngo fête o ileki ba fête nyonso. Pour ceux qui soya na yete mais les pelelo tozaki. Tina ya existence na biso c'était à cause de Christ. C'est pourquoi la Pâque comme une fête aux alliés au-dessus de la fête nyonso na souhaité car na ba chrétien nyonso ba fêter Pâques na bango malamu et ba yeba ke mokolo moko ezana mutu moko ya ki akufa ki biso tobika espoir wana pesa ki biso tozo continuer pour vivre na yango et ko expérimenter yango jusqu'à l'éternité. Donc on a koloba na bana na Nzambe na souhaité bon ka Pâques malamu pe na ba chrétien nyonso ba continuer ko tambola elongo na Nzambe pe kasi na ba Nzambe afin que Nikolo a continué de faire vivre la Pâque. Donc, nous sommes la biso, nous avons un lien, une loi, une condamnation. Jésus est mort sur la croix pour ça. Des fois, œuvre salvatrice, l'élo est comme bafoué. La tendance de belé à la doctrine, des fois, nous devons reconnaître les sous-soutés pour saluer l'histoire qui n'est pas. Mais en dehors, il y a des gênes, il y a des prières, il y a des ngomba, il y a nyonso nabiso. Tobo sanate, qui est un motomoka kufaki, obiso, tozo abosumi, obiso, tokangolama, obiso, tozo abolimis na masumi. Eza Pâques, moi nanzambe nyonso, zala nesengo. Quelles que soient les réalités à famille, na botata, na bo maman, na balabala, na quartier, kobangate, il y a un homme qui a vaincu sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Nous devons pour Yesu Masia, aza capable de repérer sa solution na problème na l'union. Quel que soit le lien, loin ko kangayo et ko katana na kombo ya Yesu, Jésus a vaincu sur la croix. C'est ça la Pâque. Christ est réellement vivant hier, aujourd'hui et éternellement. Obangate ko kango. Ouais, numéro de contact na bandeko ko zo. Bandeko baza na posa ya ko zo ngai, ba ko zo ngai na 081 356 06 36 na bandeli 081 356 06 36. On peut appeler ça petit mot, à 089 71 20 116. 089 71 20 116. Voilà, la bilan sur l'Andibiso, un enseignement particulier avec pasteur Elier Tondo, pasteur Motomboki, mais à l'objet ou après pour le bas de la part du Seigneur. Donc, il y a un katinga mwanate. On va katikati se baser belé. Mais ce que ça lié confiance, dans le numéro de Pesabiso. Donc, nous avons besoin de Banamboka, de petit code Amboka, donc plus 243 81 35
60 636. Wana, Bozui Pasteur, Bosolo Nae, et vous allez Malam Mingi. Botika Malamu, le Tokutanabino, la numéro 6.